Salut et bienvenue sur playboyoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Ndekanaeb Sarabino, que tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Avant la banda, donc de temps en temps, na pesaka, oya ngai balandaka 5 minutes, habitué à 5 minutes avec César Ngadi ou bazara penza na patriotisme, donc natanga pe batunyo sotute, ezalaka na bemission mususu natanga kaneti lelo na kotanga vraiment mobundeli mboka penza patriote moko ya kosakamate, un vrai commando. Oyo penza Mobutu Sese Seko abandaki ko tia confiance na bango, donc commando Rambo na kati ya bondido na PC bambote, donc ye penza to développer ki ya trop a benginga to sololi makambo ebele aza penza na souci ya mboka et puis makambo ebele, donc commando Rambo bino moboki kombo Rambo, donc ba pesa rango mutapamba pamba te bambote na yo na playboyoriginal.com. donc sikoyo nazali ko banda pona yebisa bino makambo ya tribalisme oyo ataye moko président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza na souci na yango, parce que ezali ko kende na ndenge moko ya bien te to mesana ya yango te. Président Félix Tshisekedi azali muluba ndenge na yebisa bino, président Félix Tshisekedi azali muluba ya Kinois et puis ya jeune oyo atanga na ba internat na ba école belé tango biso tozali ko tanga, parce que tozala génération moko tozali ko tanga na ba école to bando ye bakutu teke oyo azali boye oyo azali école bo azali école bo rien dem so ke ne pas maso rika ke ba famille ou bien père na bango mère na bango alobi munoko moko bo comprendre que bazali école bo, mais tango biso moko to bandai ko zala na ba chito za na ba chito ebi kutu ba école to do otanga na ba luba ba ngala ba Congo ba Swahili, donc tozala ki mélanger, donc mutu neti président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akozala tribalisme était parce que ezali ndenge na bangote ngana etaki bino ke bilane ba père na biso akala au moins tanga na batadi ba père akala neti au moins tanga na mbushima azana ba master ne batanga ki place moko, donc etikali kaka ndenge wana me biso totanga na kisasa to botama na kisasa, donc na kisasa be kolo na be kolo, donc jamais mutu oya botama na kisasa kola na kisasa. Donc yango na zo sabino ke un Kinois mutu atanga na ba chic na ba Kinois na l'école na biso ya kini ou na internat, donc tozala ki l'école ebele, donc okoza ko na boule ya ki tribalisme. Donc yamana nazali ko tia bino message oyo président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lobby dernièrement il y a 2 jours pour na makambo kaka ya tribalisme oyo bolanda bino moko. Ce que je tenais à vous dire ce soir à travers cette cérémonie, c'est de vous rappeler que nous célébrons certes une victoire, mais je voudrais que vous sachiez que ce n'est pas la victoire d'un homme, ni d'un parti politique, et encore moins d'une tribu ou ethnie. C'est la victoire du Congo que nous célébrons. J'insiste sur cela parce que je sais, et mes prédécesseurs l'ont dit, je sais ce qui a entaché cette campagne avant, pendant et après la publication des résultats. On a voulu déchirer le Congo, diviser les Congolais. Mais je compte sur vous pour que vous ne tombiez pas dans ce piège. Parce que le président que vous avez choisi, et peut-être même pour certains d'entre vous que vous n'avez pas choisi, va œuvrer pour tous les Congolais dans leur diversité. Donc, Erngaï Naïe Bisaki Bino, donc j'ai fait allusion à la précédente émission Nangaï. Tant na zolo ba makambo que donc président Nabiso, 5e président Nabiso Félix Tshisekedi, il faut aligner là, donc roi de wana boule, il faut zané et kenge ezali jeté.
ezali jeté parce que nakotiela bino élément moko donc kalate awa parce que mutu wana donc aza rwandais aza na masolo ya CCC donc kotikele temps ebele te soki ozotikele temps ebele azali ko installé boule na ye donc après ekozala trop tard donc ye ifoli ko lingele déjà boule donc natiela bino boyebi ke après rencontre na ye kaka na président Félix Tshisekedi ye siko pe abengaki base na ye ya FCC bakei na ngakati ne kuna bavandi donc bino moko botala nazolakisa bino ba photo donc eloko eshokaki ngai déjà botala ezali réunion na bango FCC il fallait batata drapeau na bango moko mais ati drapeau ya mboka donc azosala makambo neti kaka aza président de la République botala ndenge bino bombo na ba photo ati drapeau ya mboka et puis ozotala ndenge bavandi donc respect on dirait baza devant président de la République. Donc binomo bozomona bazo signer parti na bango oyo ke bakozane tina suka tina liwa donc binomo botala na ba image. Landa donc ezali réunion na bango ya bango moko donc na tieli biso botala drapeau oyo eza na sima na kiti oyo ministre wa Vandeli muta FCC donc ozomona eza kiti ya l'état donc kuna na kingakati soki ba kiti na ye ezali ya l'état soki ya ndenge ni toyebi te obi bayaki nango donc ezali bazo salela ba mobilier ya l'état bomoi eza na signe ya armoirie na sima donc ezali ya l'état donc yango wana ngana ebisaki président na biso 5e président na biso il faut alinge la jo boule parce que jo oyo aza na masola kati kati donc soki ozotikele temps ebele donc ntango azoinstalle bamakambo na ye wana ti ekokoma trop tard donc azaka bo alamuki na tonga mona kaka bantouré ndaku na ye wana kingakati donc parce que ye mutu akopesa ordre te donc ndenge na bisa bino ke basoda bazwaka ordre mitindo na mutu moko soki ekomi mibale ekomi rébellion donc lukeli incompréhension donc ye penza il faut azwa kaka masolo na mbunchu mpe na dikosi donc sikoyo nazali kotiela bino botala élément mosusu oyo bokoyoka ya sonore ezali donc base ya IDPS donc ba parlementaire debout oyo penza ke soki balobi likambo Félix ata papa Tshisekedi abandako koka te il faut alanta parce que IDPS ezali ya peuple IDPS on a comparé na musique ezali neti donc staff ya Werason donc Britannia et puis ba décidaka donc bino moko boyoka ya wana ngaki kat moi écoute na kata élément ezali te nyoso to alo nyoso tout mutu wana IDPS alobi na kati ezali vraiment très important bolanda yango na bokebi nyoso tout bino moko bolanda élément sonore oyo ya base ya IDPS o balobi pona makambo élection balobi makambo nyoso tout balobi makambo muzitu balobi nyoso tout na tango président azo beta discours batielaki paragraphe moko wana obiki ba président bango mutu bapesaka idée kaka mais bango mutu bakoma ba discours te il faut ce discours avant ezasiko Félix tango a découvrir discours ngo beta boyi a moni paragraphe moga messi ba komelaki ke il faut asenga soki na communauté internationale ba limbi so yepesaki polémique na oka lobaki yangote bino moko boyoka base ya IDPS ndenge balobi viva viva afayu so ozonga na SID azonga na SID ngai baba ki unazonga na wani ensemble nazonga ensemble na za président président nanga Katumbi biso nyonso toza derrière Félix Antoine base viva viva papa nde toza awa nde omoni wana biso musana biso za ko dévaler ba secret ya makambo o mokonzi mboka azosala ye biso petit peuple que président a collé sa bokolia makambo nyonso tozwa tochango na moto président te président aza ministre ya justice te président musala eza rigueur kocha rigueur justice eza musala ya donc mettre yo en garde yo monsieur Chokitongo yo wana okimi oke sankuru piège na yo yaki opiéger président ozwa discours anti ocha ya lever des sanctions yebaka ngo totimbela keba na IDPS oka IDPS na matoi na yo na musika okokima okosala te Chokitongo ozwi paragraphe ya buzo ba muyibi na yo ba débloquer ba senga ba longola ba sanction pour que yo ozwa mbango okima okanero pour revendre peuple congolais souffrir mbongo wana okozwa ngo lisute mbongo wana ezali mbongo oyo ekoya na trésor public. On comprend que Félix est mwana mayele
La sagesse vaut mieux que l'intelligence. C'est très sage, Félix. Et Dieu contrôle Félix. Keba, est-ce qu'on comprend de façon à sauter place au piège? On comprend? Attention, attention. Tozo ça pèse à cabinet. Boy ba discours à chef d'État batanga kango. Pour vérifier discours à chef de l'État. Ah régime gouvernement ya kala ezana no wana. Président zo travail na bando ke bazawana. Ba piéger ba tele piège. Mais au directeur à cabinet. Mosano ezani. Ils ont vérifié discours wana. Attention, la politique, la politique, papa Etienne Tshisekedi, la politique, on dit Makabele la Mikete, la Mouké Kolongo, l'histoire Moussala. Faut perdre Makabele, la Mouké. Bébé, c'est politique, na yo, carrière, na yo. Keba, bébé, va sanctionner les ambos, et ils ont couvert un bon belé. Ils ont couvert un bon belé, va sanctionner. Pour la ligne président, Félix Alobi, ambassadeur Zaina Libanda, Aya. Pour la ligne. Pour la ligne, c'est que l'ambassadeur Wanaya. Pour que engager discussion entre les ambassadeurs. C'est ça la sagesse de faire son ambassadeur. Quand il va sanctionner les Congolais. Et puis, la sanction, ils ont la punition. Ils ont fait la punition. Il faut pas l'interpeller. Il ne faut pas se justifier. Mais en bonne coopération, il faut que la sanction soit dans le trésor public. Base viva! Viva! Pour les bango bazoluka, chef d'État répondre bango déjà, bango bazu piège on a bayo côté on a discours. Keba! Keba! Choki tout doit bisoter Keba. On va déplacer la musique, mais on vivre. On travailler. Ndoki. Keba! Ah on est tous aboyés. Masoleza kitoko. Président a laissé peuple congolais ba osepela. On nyonso azokanisake. Félix le gouvernement na gestion a échoué. Azo bebisa naye, mayele naye, ba prière na lokota. Lelo ba professeur lokota esukapi. Au 5e président Rosalate, tout le monde va prophète. Na kata radio va prophétiser contre mboka na bango. Ba bimisa ba pronostic à mabe. Kabila za éternel, 5e président komona na te, a Rosalate Kimbango alobi, nani alobi, neto za wapi. Ils ont confondre Jésus-Christ, à confondre ma prophétie na bango. Lelo Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, deuxième vice-président de l'Union africaine, double bras, base viva, viva. Lelo basuki wapi, na ba prophétie à l'okota. Lelo nde tozabo pouvoir na biso de paix, c'est un pouvoir prophétique. Le véritable prophète Etienne Tshisekedi aloba, mon kotoza pouvoir lisa se kobetate. Mon mboka Joseph Kabila à cette visite, aux États-Unis d'Amérique, la voix d'Amérique, la visite de courtoisie. Oh, il y a ça rendre président en exercice, il y a le président sortant. En quelque rendre le connaître, Bayambani avec accompagné d'un repas à Mesa. Pour solo là. En vérité, moi je peux vous dire que en tant que démocrate, bato babimisi seigneur ezali na maboko banani na maboko na bango babimisi ba député belana yebi ngote babimisi ba député belé ceux par exemple lelo président comprendre que na musala nini ya informateur ba identifier si cette majorité n'existe pas notre constitution et aussi na président pour nommer premier ministre et ko bloquer était en tant que biso base na ye tuzana nzela pona ko vérifier bato bazo sa misala mabe neti ba ministre ba travailler mabe ba ministre muyibi biso ozalawana pona contrer bango ba démissionner. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Biso to koloba yango président osala ministre tel a démissionné. Na ministre président instruire mo vasakani azana nani na sankuru akeke bisa Lambert Mende bato bakufi ko Lambert Mende pour que babana ko marcher pour que Lambert Mende a retiré candidature na ye chef de l'état instruire mo vasakani aza déjà kuna il faut Lambert Mende à comprendre la voix du peuple a retiré candidature na bitakwira leli bas viva sakola bitakwira lelo to yeba siko ngolbaka grand-mère koko na ngai lelo ko seko koko na bas viva Mabe a bloqué, a retiré la candidature. A retiré pourquoi? Parce que le président va marcher, mais il a postulé à salir le côté. C'est ça la démocratie. Donc, Félix Antoine Tshisekedi, président, il va réussir. Biso de peste, parti na biso d'abord, ils ont parti prophétique. Ils ont parti en Zambie. Parce que biso, ils ont parti belé, ils ont activité sans qu'on prie. Mais biso de peste, biso nous te confions na maboko ensemble. Tous avez peu confiant, tous pouvoir sans ben du son. Tous avez litre biso pacifique, moto akufité. Tous avez litre biso pacifique,
Les lots ont pouvoir pacifiquement. Moi, je suis Joseph Kabila Azui, Babiloko Abokonzi. Après ça, on fait féliciter. Maintenant, ça, mon yango, on pacifiquement. Mais tu me suis bien en Boka, parce que ça haine entre le président sortant et le président en exercice. Et que Simba, parce que tout ça, là, pacifiquement, on a fait un monde où on a un transfert pacifique. On a visité na Bango. C'est le président Félix Antoine Tshisekedi qui a invité Joseph Kabila à y aller. Batu Oyo, après ça, qui va travailler. Dans la papier, on va attendre. Papier, je me suis dit, on va attendre. Le 20 décembre, sont ambassadeurs à l'Union européenne. Tu as engagé une discussion. J'ai instruit la partie congolaise Bolanda qui est. La partie congolaise m'a engagé la discussion pour l'ouverture de l'espace Schengen. Il faut pas que le visa est cher. Il faut qu'on règle le prix. Tout ça, tout ça. Nous sommes les présidents ambassadeurs de Assanini. Aïe, engagé discussion. Une coopération. Tous les moutons présents en Maki, tous les corps diplomatiques, tous les ambassadeurs, qui sur place, il y a un président de la République à se prononcer. Moutouno, ça s'est satisfait. Madame Leila Zerugui, à se pelle qui à Populi Maputa, à se pelle, à l'objet, oui, oh, il y a un véritable président. Pourquoi? Tant que Bindele va créer par Nani, moi, je suis Martin Fayulu. Botika distraction, Congolais, Botika haine. Pokomona, est-ce un cortège, est-ce que véritable combattant de paix? À quoi un cortège à Joseph Kabila? Tant que tu as balabala, Azraki na contrôle armé mobile. Les hommes ont un cortège naïe. Bazo kotsa haine, bato alamuka, bazo banine. Voilà, le chef d'État sortant, batam on a 5 policiers. Biso autotika ko vivre en président sortant. Bon mona wapi na mboka nini président sortant atam on a 5 policiers. Tant on a côté homologue là président Félix Antoine Tshisekedi. Herba kotana ki azana combien de minutes bazana ka. Ni balete. Siko 300 minutes bazo kosi, atam on 300 minutes. Ba mona ki wapi. Mona ba wapi. C'est une distraction, c'est la haine. Comment ça va kotsa. Mais elle on est aussi mbatté. Félix Aza ministre de la justice. Justice sur que tu as un dossier. Et touché par promoteur. Tu as un dossier dans la justice internationale. Jean-Pierre Bembakanga qui a tenu un crime à ma case. À 10 ans en prison. Il y a un problème dans la justice internationale. Et ça, c'est que Makamounionso, toi tu as un chef de l'État. Oh, Félix, c'est un ça la boue. C'était Botika Félix, Azan Nzembo, Mokoba Yembele, partout. Oh, comme le deuxième hymne national. Le peuple d'A. Tafachi, Papa Lobaki, Kobo Sanate, le peuple d'A. Base viva. Botika Fachi, Azan concentré, le peuple congolais, à se retrouver. Papa, Toko Dame. Silence, Azan Angoua, Toko Dame, ma poche dans ma bon. Ma poche en est confondue. Et comme attends les bambous, ça Carlos est kokita, ma camion c'est kokita. Ah on a qui peuple présenter la biso crise de côte, oui, crise de côte. Bazo c'est pas batrou, place mbongo bimelaka, mbongo il faut en direction moko. Na yoke ba rimer ya lokuta, oh yinikin, a marché, a boy président kita, non, la muka a instruire batu, après c'est bango mbongo. Fayulu après c'est batu mbongo, batu à triangle, on va vendre un triangle. Bavayou, ba criminel, biso zaki wana pour la banquette, to kuti betuda bazo s'inquiéter. Bazo s'inquiéter pourquoi? Parce que depuis betuda ba tindika ki ba pecha bavayou wana ba chasser bango. Sur environnement comme ça il y a un affrontement entre bavayou wana betuda, ndé ça là que non, madame wana a sali point de presse alobi non. Donc quand il y a un chef d'État, l'environnement a beauté, tout reporté, comme on a peu présent dans quelques jours, à Rosalouane à Yenikin, même moral, ce sont les gens instruits. Bazolo Kabayo qui est présent à Bango, jamais Bako télémélaye, parce que longtemps Bayo qui était. Oh, quelque part, je peux dire que ceux qui Bango Barbi qui battent les mélaye, l'université Zébélé, ceux qui sont présents qui travaillent, présent qui est quelque part, il y a ces gommes, à promettre que non, Betuna nous soit aux bourse. Bango Bana Yingli Bazo Mandeng. L'université Zamingi na Katanga. Ceux qui sont présents qui sont na Katanga, à promettre la bourse par exemple. Parce qu'il faut Boyoka, nouveau président. Vision naïe, alinginin, alekosani na yenkin. Il faut que yokaï. Est-ce qu'un intellectuel, à côté de l'émela, président, oh, à ça, nous comme côté, à côté, c'est là, nous voyons qui était, au télémélé par rapport à quoi? Au télémélé par rapport à quoi? L'île Nabiso, c'est un l'île noble, c'est un l'île sacré, tu mérites Yango. Félix Antoine Tshisekedi muto format Martin Fayulu na politique. Tant que Martin Fayulu en 2004 n'a pas président pour que a formé la politique parrainée.
Etienne Tshisekedi attendait pas Félix, qui n'est pas moto, pas un commerçant, apprendre politique. Toi, tu m'as apprendre Fayoul. Et le Fayoul, comme mes frères, Fayoul n'est pas opposant. Base viva! Yewana Kekuna. Fayoul, comme le quoi, moto, ça vient, ça va bien passer à la franc-maçonnerie. Dans un Kekuna. Et là, on est à lobby. Ça veut dire que l'élection est pour les élections à député, mais à quel bon voter numéro 4? Est-ce que l'élection est pour les présidence? Et le Seigneur, il dit que non, Ebola, ils ont donc une élection, parce que pour Ebola, nous avons une maladie de belé touché, Est, RDC, Beni, Boutembo, Yumbi. Il y a le Baganin. Non, ils ont le coup de Seigneur aussi. Mais le minute, à quoi porte-parole à Ebola? Il y a une campagne à Ebola. Il y a un respect de mesure. Il y a une porte-parole à Ebola. Donc, tout ce distraction. Le peuple congolais a posé ça, il y a Alia. Moka est avancé. Il faut prophète, il faut prophéter. N'est-ce pas musique? Musique, on a un parti politique. On a un parti politique. Parti politique, comme on a dit. On a chassé, on a parlé. On a chassé. Bato bakovrira cho pour que moi bato balanda yo okenda na bandu babisoni kangama na Félix tangu yo oviole mibeko ya bana bandu ba pesa kio okangama na Félix te na nini na bandu bino boza sur la poids politique na bandu wera sur na bakena na za leader na bandu est-ce que vote mais akekona batelemelete mwana semba bengana ite na ba Congo eri okenda ko sa meeting osala ke na ba Congo yo na ba Congo province ya ko manipuler ba chasser okuna na ba Congo awo baba kiungu yo na lobby awo na reconnaître président moko na ensemble na lungwela la muka ezali plateforme baba tu c'est aza légal la muka ezali plateforme électorale yo lelo ti jusqu'ici élection ezate la muka on s'approprier pour que ba militant ya batu misoso o s'approprier mais na minute batiki yo ba isolé yo otikali zoba Félix attendait le baba attendait le baba salité merci mais liboso yo kangamba ozana 68 ans comptez 10 ans à Félix 10 ans à Kaboun, 10 ans à José, 10 ans à G, 10 ans à Nani. Parce que Kaboun a le 37 ans, Fadé, 74 ans. Après 74 ans, Yoko a déjà au-delà d'un siècle. L'habité sont résistés. Je ne sais pas comment est-ce que toi tu vas diriger. Parce que il y a pas que des personnes qu'on a pouvoir, il y a des personnes facilité. Et la rébellion, au bien, Babylon, comment on va préparer. Beaucoup de peuple congolais. Il est au sein de ce qu'on fait. Peut s'habiller sur l'arme, tu récupères l'arme. Total la force sur vos côtes. Sauf qu'on met des milliers de milliers. Yaba rebelle au Bokotsa pour que biso de peste aussi bien arme parce que na biso to contrôler armée mobimba Congo keba ezala musée Laurent Désiré Kabila kota awa akota on a force à IDPS akota na drapeau à IDPS président Bengi Chikapu abengi Mbushumai abengi Kananga abengi ba Congo abengi ba Mlungu botira baba ndeko na biso bakota nde bakota kawa IDPS soka za d'accord na yote okokota kate Bemba kota ayaka asuka na nini kuna na kwente na village te lelo aboma bato belé aza voler aboma société papa na ye tango ayaki balobiki okoma na Gombete Kabila ibise okoma Gombete akoma Gombe ala na kitite na chevete base viva nous c'est l'IDPS c'est la force c'est la force okokate bato beba za bakosanaki oza motema mabe d'abord parce que yo yeba que non candidature na ba rejeter en cause de problème subordination des témoins le fallo misoma F bazaiba otombola ye yo batama soko ça politique ande wana olingo za na poids politique le Congo voilà mutu wana bimi na prison ana aza soit faire pouvoir te atindi mutu atiki atika ina parti atomboli lelo mele batosali ba coalition ba mite mabe c'est la toute première fois na mona opposition bango na bango baza diviser ndeko na bango opposant a gagner on va bien à gauche et à droite aux États-Unis. Ceux qui m'ont à gauche à gagner. Est-ce que à gauche va au terme là? Là, il fallait bien boyer na sima. Les lots Félix beaucoup quoi qu'ils on a négocié avec Kabila. Il fallait ça nini. Aussi on t'a baronné ba biso député belé. Bien bon ça quelques députés. Là pour le boss va député bino en tant que bata opposition. Boss ça va député na bino. Boss ça bloque parce que moto bino a gagné. C'est l'opposition qui a gagné. Boss va député na bino bosangisi est-ce kamoko. Mais bino bo isolé Félix beaucoup ko finga. Félix a travaillé à mon côté. Il a député, il y a une coalition politique de cohabitation entre FCC et Clash na FCC pour que Talaneti, la coalition Alliance Basali. Oyakeno, Banani na Est. Neti ba Turkwebo. Basali, Soko gouverneur, Biso Cash vice-gouverneur. Et c'est pas ça, Mabé. Donc, la coalition en alliance en Néwan. Ils ont fait faveur de contrôler Mboka Mobimba. Il y a moins de ça, les coalitions. Mais tout travaille ensemble, tout va Congolais.
comme Mandela asalaka en Afrique du Sud ayambaka na kana ennemi na ye azui bato nyonso ale to travailler biso ensemble basangani biso le politique ya NT biso de peste tolimbisi Kabila tolimbisi ye justice ndemo esalaka ekosala musala nango soki emoni keno mutu tel azana dossier na peuple congolais o azana dossier asala dossier bomaka bato bo wana nde mutu wana justice mutu s'occuper na eza bisoté eza Félix mutu okanga bato nyonso te atonisa bato nyonso makala bo balukele bala tala Félix atonisa bato na makala fayu wana azoke na kofinga Félix on Félix a touché mais nani Augustin Kabuya a mettre en garde ayebise continue biloko na yo tuza ba vidéo tuza ba nini nyonso benjir nyonso bensuit nyonso to mabina na yonde ozobina pour encourager esprit tribal na mboka derrière l'esprit tribal il y a la balkanisation du pays plan ya Fayulu échoué Fayulu abumisi bato bena bandu babumba lube bele baboki baluba na mai nani ayibi yango te baboki bapaye bele na mai bakangina bato mususu ya Equateur bazane koloni bakomona baza mulu baza moto ana mulu babu baboki na mai baboki na bandeko na bango mususu na mai pona ni bazali na moto bango bakangiske bato na moto nyonso baza baluba bakangi bango baboki na mai donc nyonso wana Fayulu eza ba problème o eza na moto na ye yango Augustin Kabuya yebise bo porte ya ce pays eza kozela ye atika ba discours a continuer ba discours na afinga asala nyonso azosa parce que net mo campagne ezate mais yona azokena akosala azovele ba loi ebele monike mutu na ye il faut comprendre ba kamusu donc d'être za awa ayeba ke biso toza bien déterminé justice ekokangaye justice ekokanga muzitu nyonso ba plan o basalaki ba secret na bango basalaki muzitu a dévaler yango baza peu mayele te abimi a dévaler secret wana en plein air na autokokolisa insécurité na mboka pour que ba investisseur ba yate mais muzitu pour ton information lobi nazaki pas Jean-Marc Kabundu tala ba coréen plein ba ko engager société moko ko engager 5000 personnes base viva ba ko engager 5000 personnes Jean-Marc Kabundu a toni ngabo José bien vous avez plaidé parlement debout na parlement na 5000 personnes na habité chef na 5000 personnes abi ba ko engager bato nyonso zo mona ba ko engager ba coréen mo ba to bima auto c'est pas ça 3 heures ba lobby ba na société na ba na bisi ba na ko pesa bino monta o ko pesa ba combattant bandi mais to ko tondim alors 5000 personnes ne ba to ko engager merci président ba ko se préparer ba na instrument na bango ba na mani musale ban ba investisseur ba na nzela bazoya États-Unis, Angleterre, bazotina ba investisseur ba bazokita awa na Congo. Donc chaque moto azo musala na ye. Ya on habite ba na mboka, ne bozawala. Base viva! Viva! Bozala calme, tout moko ta borate musala. Biso no to se retrouver ba ko bangona Congo ba ko yoka soni. To kolia musala kozala pena rémunérable. Ba investisseur bazokita awa. Ndo ki président a lobby très clair. Abisi lobby ayambi ba notable abandu. Ba notable apese ba rapport ebele, ba pese ba image ndem Fayulu abumisi bato. Bon, n'a jamais renoncé à discours tribal. Aza ko continue à discours tribal na ye. Abumisi ba notable lobby président yambi ba notable abandon. Ba solo li président yebisi bango démarche na ngai. Nini déplacement na nga na ko banda na abandon. Akota abandon. Ako promettre bana abandon. Ako yebisa bango makambo ya kosala abandon. Boye ba président Félix bana abandon. Boye amba Félix kitoko. Yeba ke onzo amba président de la République kitoko. Ako pesa ba promesse na ye. Yeba ke au président Félix abimisa monoko na ye. C'est ko kende bongo te. Aza n'importe qui te. Moto bo mona soka ye ayebisi bino na osala bona banu. Zala assurer ka osala yango. Parce que régime oyakala. Et donc neutraliser ka ngeza ko promettre sans ko réaliser. Mais awa biso to continue régime mususu. Régime ya bana mboka, régime ya peuple d'abord. Ngwasi. Mana banduni. Yamba président akoya. Okinde ba notable ba bango ba ko senga. Ba ko sensibiliser. Bakay ko bête ba discours ya bien, ya unité, ya amour pour que bana banu ba comprendre la chose. Banu ndezo tika na sima pona nini? Bo comprendre makambo tende konanga. Bozonga na sima. Bozonga sa province na sima. À tout moment, bo teleme na ba régime. Tango bino boyamba 15 ans mwana mboko mpanya. Asala nini na bandu. Attention, moto mutuzo yo ko négliger. Yene moto ko bongisa yo. Zala calme. Bozo misala, ba société mutuzo kitana bandu. Prince Kota Massango est libéré. T'as le mauvaise foi.
bandu na bloquer masango mais l'autre crise côté la Kinshasa pour nini on bloquer masango quand on a bloqué masango quelque part vous avez souffrir parce que vous avez bon bloquer masango pour que crise et l'autre crise na masango na Kinshasa mais bon ça calme ba ko sanzela pour que partout mitu ko kota ba train kota bandumba et ko zo masango président ko pesa ba tracteur agriculture za makasi ya monde le bakamboka tous à la calme, tous à la unis, mon frère, ma soeur, tous à la unis, tous à la Congolais. 5 ans après, nous sommes tous candidature. Surtout le président, c'est madame, nous avons 5 ans. Surtout c'est madame, nous sommes choisi parce que tous à la démocratie. En tout cas, la Souka, Van Poto, bye bye, après c'est une bonne makasi. Merci pour l'appel à Bino Bobenga Kangai, Ngai Komonangai, président José Mounana, Boyanga, Boyebi Komonangai, na pesa Bino Bambote, na lansaka baba, makamba moto, na pesa Bino na fongola Bino, na ebi Bino ke masoleza kitoko, bana poto, na ebi ke Bino, bamsuba za ba société na Bino, na bango, boya, na mboka, to construire mboka ensemble. Boya ba société bon engager ba jeune bota ba jeune ba sotelema misala ezate boya ba société na bino bande konangai to travail bon engager parce que beaucoup libre pouvoir de comme abino bo bondelaki to za mémoire na bino bo sele musala makasi bo beti ba boketra boyo ka bangote il faut lumbe continuer parce que ba temps zonga moto abimi afongole monoko na ye pour ko lo ba information à l'autre ba lo ba ka Félix ani machine à voter aller 3 millions ka boketwana 3 millions et ce qui va appeler lo boketa zo continuer buzoba na ye boye bisa bokecho akeba bokecho akeba bino bana poto bon vami se bokecho le kola IDPS parce que bana ko azali na IDPS boyambie avant na poto le bokecho avant na poto pona ni bo bino boyambaki bino ba combattant na biso boyambaki mais le bokecho baluke bino avant ko finga président na bino est bino bokondi mabiro kande wana le lobby politique pour que pays avance ça le problème tribalisme tolingi unité nationale président lobaki ni ils ont pouvoir la réconciliation nationale du peuple congolais pour vous montrer qu'à tribalité déplacement de Zobanda dans la province de Bandung voilà c'est bon et puis na quand on a soupçon que misala na ye ko banda baction ya makasi abanda na Bandung pour que bato sentir que moto na za tribalité abanda na kasa été abanda na Bandung c'est là Bandung ko fongama partout dans le village banine pour que masango ba bloko no sakoya et kota peuple congolais au nos bazana na Kinshasa va se retrouver en tout cas bye bye que Dieu vous bénisse vous à la kimia matoleza que Chinois akola 3 fois par jour 5 fois par jour à beti na 8h à Damé na 9h à Damé na 13h à Damé na 17h à Damé na 20h à Damé viva 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 tant que ça koloba ko kene to kene te ba miso ba chaki tembe mais les autres ça peuple moi ça pour barna bana echelchi base viva yoka base yoka papa yoka ka base na ye asali na yoki base na base viva ya fachi kobosa na te papa lobaki le peuple d'abord je vous remercie donc bino moko boito landa nasala ba commentaire kuta osate na epsi bino kake elenge koti na politique mboka na biso parce que IDPS ogi déjà dans ndek ba mo balobi ke donc ba kebisi o chez Kitundu wana ba kebisi et puis ba kebisi pe Kamere donc IDPS les acheter IDPS o etelemela papa maréchal yo telemela Mobutu c'est ko Kongo du Wazabanga président fondateur parti état au botami oza déjà na un père IDPS etelemela yango bongo so yo telemela Kanambe eza passe donc bino mo boyoki donc bilenge kokota bazali conscient na makambo nyo surtout peuple ezali koloba bango pe ba yebi yango bazali conscient na yango donc balobi ke ata IDPS le lobi ke elimbisi Kanambe Kanambe balimbisi na IDPS la gisite ke suka elimbisi communauté internationale elimbisi Kenzamba limbisi Kanambe fa payer na ba acte na ye wana oki ke muta IDPS abi lelo penza plainte ye baka ekosa lelo soki ba ye ko réclamer Interpol et ko réclamer Kanambe ata Félix Arbe limbisi Kanambe soki nini ekoza la tête ko livrer parce que hier fois futa masumu na ye ba fausse commune mukendi ba mitola boma yo kanisi communauté internationale ye bien monté et ye bien ngo bazo l'exana mikolo toko livrer et puis il faut avoir solo na mbochu pena dikosi il faut azuango donc abu pia ju
Ja, si vous avez 5 minutes avec César Ngad, nous tournons au vendredi, pour samedi, donc, mais vous avez que samedi de 14h à 16h, nous avons une émission Rendez-vous avec le Patriote. Samedi, Oyo, Rex Kazadi, Rex Kazadi, Witaki, Nakisasa Kuna, à Salaki, candidature na élection législative, mais à Katanaki, mais à l'obé, à Zanamakambé, Belé, à Koloba, à l'obé, à Katanaki, Nanga, na Seni, na Yeba, Yibaki, point, à Royana, PV, à vous pouvez bisoke, à Zouaki. Donc, ce qu'on a ticket de bino, Bolanda Binoko, bande d'annonce. De retour à Paris, Rex Kazadi, le candidat malheureux de l'élection législative en RDC, et mon invité, c'est samedi 23 février 2019 dans l'émission Rendez-vous avec le Patriote. En tout cas, bonjour César, merci pour l'invitation. Donc, ça arrive à la radio pour échanger avec Pilote. On va parler de mon séjour à Kinshasa, de la première participation aux élections en République démocratique du Congo à la députation nationale. Et puis on va parler du sujet d'actualité de la présidence de Félix, puis de mon président, moi, Martin Fayou, Martin numéro 4. Donc tous les sujets d'actualité, tous les sujets un peu polémiques, on va pouvoir aborder tous les sujets, parler de tout, parler aussi de cette haine tribale qu'on voit ici et là. Et puis surtout de mon expérience et de la vision que j'ai de mon séjour et ces 3-4 mois que j'ai passé à Kinshasa. Voilà, donc rendez-vous samedi 23 chez César Ngadi en direct à la radio. Nini eleka qui réellement pona Rex Kazadi a zoité na élection législative. Comment avivaki sur place na Kinshasa élection présidentielle? Pourquoi a pesaki candidature na été na étiquette ya IDPS parce que y a kola na IDPS? Ba réponse nyoso tout na ba question wana boko zuango en direct na émission Rendez-vous avec le Patriote. Il y a samedi Oyo 23 février 2019 na Yemoko Rex Kazadi Oyo Azali invité Nangai. Donc le connaître dans la radio de mon bisto César de 23 sur la commune pour Yamboka par l'élection président Nangama numéro 4 président fonction Félix Tshilombo pour sur le pays une élection législative bisto tosalaki campagne na kati ya terrain ndenge tosalaki campagne na Lemba na Momba ndenge ndenge anga ndenge nanga ayibaki na seni bavant na biso donc tokobeta ba sujet wana tout tosola pe makambo ba tribal ezomata et puis ba sujet nyonso ya actualité na président actuel Félix Tshisekedi Tshilombo. Donc nous avons invité bino nyonso samedi 23 na radio où on va demander bino si vous avez des questions pour répondre à vos questions tout l'expérience moi il y a 4 mois dans la Kinshasa et dans l'élection pour la députation nationale. Rendez-vous avec le Patriote, c'est samedi 23 février 2019 de 14h à 16h sur la MNG Radio 99.7 FM. Bilo moko bolandi bande annonce donc émission allée en direct de 14h à 16h. Bo benga simate po bo balanga na ba 22h 23h non, ils allaient de 14h à 16h. Donc bo ça là tout bo benga parce que na mona mingi Rex Kazadi ba finga keka mingi kaka na ba commentaire mais soki yemoka zawana soki ba banga kaye soki ni do bino moko bo poser ba question na Rex Kazadi akozala wana ndengi boyoki alobi ako répondre na ba question surtout boyebi boza na 3 possibilités mbala moko do na radio na bande FM 99.7 na site internet mngradio.com et puis na Facebook na page ya cluboriginal.com. Donc samedi Bobenga, le samedi Bobenga de 14h à 16h et puis dans les États-Unis donc bolongo 6h de 8h à 10h du matin. Donc Binomoko, rendez-vous avec les Patriotes Ezali Yabino. Donc Bossala ndeng batu tout bazotala na monde entier ndeng bazo benga ezali émission radio télévisée. Bossala tout net na Londres donc JC
meya donc na madame na ela sepela parce que bango penzo zo mona ke bana balata nete mikolo baki parce que biso ba congolais ba biso bazala komona zo lia mbongo bana mais bana salité bango mwasi na mobali kitoko mais juste meya donc mobundeli ya mboka exemple à suivre pour la couple na bango. D'ailleurs j'en profite pour faire un petit coucou na madame son épouse. Donc vraiment juste meya na yebi ke yo olanda ka 5 minutes olanda nga tina radio ya yo e bandi siko était donc depuis bakisa so zali mwana ya banda. Donc avant tout ce qui sont guide de conclusion et ça c'est un petit rappel na lobby bien sûr que na président na biso c'est que président na biso donc il faut timber la masolo donc il y a Rwandais wana donc azamutu jamais à cause de confiance donc azo ligne les boules hier fois à ligne les boules avant donc ceux qui IDPS c'est limbissier mais bon yoka qui base IDPS c'est lobby que bah on va limbissier parce que bah on va pourquoi bah limbissier mais communauté internationale bah ebi makambo yo nzabe pas ko limbissier été fois payé sinon c'est trop facile donc bomi bato na suka donc yé au sala ba makambo ko komi ko senga ba limbissier et ko sala makate donc il faut avoir solo na mbunchu pena dikosi. Donc na comme na suka ya émission na ngande kana lobake. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi. Nous allons nous retrouver dans 48 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe tokobosa na été ye fazo ma solo na mbunchu pena dikosi abu pia. Original. Avec Sepela TV, besoin coûte okima banyongo ezate. Pour pas na biso nyongo ezalate. Ça peut faire un mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Ça peut faire 6 mois que foutite, fouta 15 livres na autopélicio. Même plus de 1 an, ça c'est plus de 1 an non foutate au kanisi kozana nyonga makasi. Komi tungsate maman, komi tungsate papa. 15 livres à pamba pour rétablir service non et je te dis on va na andako Roka Bilinga Sepela TV.